Des bandes à London TV. Musicien parce que le musicien, c'est ceux qui font l'art de la combinaison des sons d'une manière agréable à l'oreille. Des bandes à London TV. Biso toyeba ko sa différence entre musicien, na chanteur, na danseur. Des bandes à London TV. Le quoi Fali, le quoi héritier, baba bon musicien. Oui, na bina tangi balé déjà il a pluriel. Des bandes à London TV. Bango ce que bada esprit mabe ya bakindoki ya ko boa kela ba mbasu ko tinda batu ba beta mutu, c'est la sorcellerie quoi. Des bandes à London TV. Na ba petit mususu o ba eba ke ba ya bazali to poussa na pembe na bango po bazana eloko kako to ko bénéficier. Na ba mususu ba mona déjà ba si ba koka e boko ka bo kende ndenge bozo kende tango ko tout à la mire ndoko eba. Des bandes à London TV. Poni so boyambi ba faux chanteur boyembi sa ba honte. Des bandes à London TV. Ezalaka nango kaka bongo bongo oh. Papa Wembake tala simana yendenge bakolela o na maloba na bango bakolo bakao il nous a été très cher oh. Des bandes à London TV. De son ceux qui le lo saline zembono au lobby na la besoin ko sala featuring na musicien mabo musicien ni okopona bo sa ne na sala nzembo na ngai ba nzembo na ngai na sala featuring na Fali na héritier. Des bandes à London TV. Avoir une belle voix et être un bon chanteur et c'est le mon côté. Des bandes à London TV. Nous sommes en soko lobby. Bazana batuna bango non na lingite bazana batuna bango ya ba impoli mais ngasko très impoli ko le capo na suka na kobeta. Des bandes à London TV. Donc na linguto ko se mélanger na babuzo bana te. Pona yo kana ya mutu na beti na kwa mobo. O manto kita o le kanzela aéroport. Donc ngazaka kuna. O ko sambwa pamba na makofi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original. Abonnez-vous. Mbote mingi na bino balanda 2000 télévision chaîne semo ko na bino ba ngai L'Oréal mutoka na micro autrement dit mon amour à soda makasi nazala na bino abo mesana bongo kolandanga awa po awa ndesika nga na vanda pe sika na pemela nazala ngai mote nazala toujours na équipe technique na ngai po na sima caméra toza bongo na manase zinga manase bonjour à toi sans oublier aussi bateau nyoso tout balandanga libanda mboka obo mesana boko zala ba fan ya L'Oréal obo sepela ko koma ko commenter vraiment pour na makamnangai hein et ça là moi bien vraiment na sepela na bino en tout cas vraiment merci beaucoup na bino surtout on est ensemble moi et vous to solo là dans le baramno qui na sala ba analyse na nazala ngai mote nazala toujours avec mes invités je sais pas si Manassé singa le même langage qu'avec moi à koko du sol sapso couloir bon mon bon invité na ngamo ko la lelo ezana bonjour. Bonjour Lauriane. Bonne santé Bendoson. Très bien. Bana viva ba monyo ba sepeli hein. Ah oui, c'est normal. Il y a des autres batunya kenda wapi. Non, mais ngai ceux qui va l'équipe na chaîne na yo ndenge ba télévision so ba mona ngai mais o bazala bakini ba ebi que tozaka chaque dimanche na bandal dimanche passé to betaki na njili donc dimanche tozozonga na bandal samedi on a kuna tokela mikondo donc on est là actif. Voilà kokende ko beta wana bokenda na konti orchestre la yo moko bieka yo na bala mai bosangala bosala moi loko na bino. Mais na kokama wana siko question les pour la balandi ou bien pour na yo. Pour yo faut informer. Yo peut faut informer bango que bana vive salama to sala sorti faisait depuis le 20 août. Voilà donc orchestre ezali bayebi bato bayebi à part bato bazana bamboka o bazaba déconnecté mais o bazana kin o bana poto bayebi que bana vive ndé. Bana vive ndé marambo. OK d'accord, merci beaucoup to me camper ko continuer à part bana viva idée ya ko sala eloko na yo moko eza ou ezalaka te. Non, idée à ça les locaux n'angamoko et zalaka comme tout artiste mais perpétuer l'esprit vivant et les noms de Papa Wemba déjà prioritaire pour Nangai par rapport à un engagement que j'avais accepté et pas à Papa Wemba. Donc je peux pas trahir sa mémoire quoi.
Tu ne peux pas trahir son mémoire. Tu avais même confié titre qui président. Ton mémoire en avis avant que Kokoufa a confié que titre qui président. Mais si mes rôles ont été dans non, président mais responsable quoi. C'est-à-dire ceux qui ont été là, c'est que pour moi beaucoup il y a un number. Mais ce que biso le quoi tout un système à président, donc je peux dire les leaders, c'est lui les guide quoi. Voilà. Mais dès qu'on a su quitté, il y a eu des petits problèmes avec ceux qui étaient dans le groupe du côté administratif et ça n'a pas marché jusqu'au point il y a qu'au humilier, genre suspendre, révoquer. Bon. Dans mon avis, c'est bon, là où le respect n'est pas servi, il faut juste quitter. J'ai quitté, mais est-ce que je devais quitter pour un orchestre? Non. J'ai pensé à ce que ceux qui sont en Baninga pour tout perpétuer esprit viva. Mais les noms, maintenant, on va donner quel nom? Comme Yaki, nouvelle écriture. Non, nouvelle écriture, là, c'est une marque déposée personnelle à Bendo. Voilà. Mais comme tous en a pompon, poka, il était encore là. Donc, les Tobengango, nouvelle écriture, Tobengango, moi, bana viva parce que biso tout batotobe tana toza bana viva. Voilà. Bino tobe tana boza bana viva. Si on a tenu les cambo, il faut que le bango. Les loups vivent comme on boité 100%. On a dit que charge de pesa qui tellement beau y a abandonné on peut pas erreur et salamaki. Il y a un de ça qui orchestre n'est boité. Bon, au moins vérité attendez il y a kamale maleme mais comme rakaka. Mais ce qui est important, ce n'est pas les noms, c'est l'esprit parce que viva c'est un état d'esprit. État d'esprit on a yango ils a déjà on a bana viva. Voilà. Donc rien à boiter, toujours qu'il est ça va. Bana viva bozo songer que ça la pe album ou bien à part ko beta ndé beta chaque dimanche wana bo raisonner que ça la pe lo comment bo banzembo mo écarté pendeng bozaki ko écarté to bozaki ensemble avec papa ou comment. Bien sûr. D'ailleurs to na kacha misala to ça la live. Il y a un remix, il y a un beta kala et puis tu as déjà des titres auto flashé pour na batba c'est per on a feti oyo en attendant de préparer album mobimba. Bon c'est la boyo ka nzemo bana viva bon c'est per makasi même générique voilà. Ndenge babota biso na molokayo kobanda cours de grandes nouvelles écriture nouvelle écrita lelo bana viva. Tosi pe tozua confirmation ya papa wemba. Tosi pe tozua laisser passer na moloka yo. Bana viva baza bana oyo bauta e chez les Kuruyaka. Pona o etali miziki ena kolata na bana viva. Wapie pa iyo komona idoloja Firenze na Godfather. Bana viva lelo toyen idéologie ya sika zéro fainéant. Mobali luka mbongo toboba gigolo. Boboba gigolo zéro fainéant. Ah, wala bote ya banane. Biso viva musala feza matea tote à la jeunesse. Bala muka. Donc mobali luka mbongo. Voilà. Zéro fainéant toboba gigolo. Oh babuchu te. Zala pena mobali donc avec H à Mounen, H majuscule quoi. Voilà. Benderson, toi le bela non to ko si ça vraiment émission na biso te 5 pourtant to le bela Vieux Verkis aza papa oyo kutaki na monde de musique. Yo botami au bandi monde de musique au couté na monde de musique. Témoignage nous en pour na Vieux Verkis. Un révolutionnaire. Donc moi ndambo a révolution na zakanango ndambo peza yi. Ae nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka Moto mwindo autande wapie Adamu na Eva bangonde mindele Ndenge mindele bakosa ebisuti Babimisa batinyote ya bien Bamindele Batinyote ya fonde mwindo Donc au bêta bango et joue bako pakata bango la biloko la bako lukuta la. Jésus au moins nzambe Jésus mais azali muyuda mais comme on est na ba ya ba français. Donc ba mon absolu quoi ba zo ba toi ba zo ba libérer terre. Jésus fucking Jésus. Et là lukuta. Comment on est dans la comment on est ya shaya.
Yasha, ça vient du verbe Yasha en hébreu qui veut dire en français sauver. Lui il est hébreu, comment on est en français? Bobby Manama Bouzo Banama Kosa. Ça doctrine. Donc on va dire qu'on fait la somme, il faut tout le cateau et la doctrine. La doctrine, ngana zande mutaba recherche, na ebi ko sa ba recherche, azaki ne pe mundelete. Zae mutu muindwa. Ndundu rate ou baza rouge makasi wana. Voilà. Bango bakosi so bache muta mundele basuki milai ko PD boy batu bache ba photo ne ba parler ba voiture bazo kitselunga mawala libosa mo ya ndoki wana. Bendo luka ba problème ba catholique. Non, pas seulement eux. Tous les gréco-romains, catholico, protestanto, baptisto, pentecôto, n'importe quoiste, tous ces gens-là. Ce qui est comme un bateau ya solo, il faut tous la libérer. Au moment où bateau na la lettre à roi Léopold II, ba accompagner qui ne ba colon avec une certaine mission. Mais dès aux indépendances, il faut les chasser. Oui, il faut les chasser. Net yo no za ko mukolo bando sambela ka Jésus na dia sa isa. De oza rêver zo continuer kaka olso na mutu mo ba lobakati. D'abord, au bimiso prophète Baindo Pambe. Non, un prophète Baindo pété. Pour même Baindo, on a sexanga, moi, babio église des Noirs. Est-ce que Batoumindo va dans l'église? Non, il faut devenir intelligent quand même. Et galagaté. Église, c'est un mot français. Et dans mon français, ils ont tiré na grec na ecclésia. Et ça, genre, il y a masanga na bango. Il faut bien ngoni. Est-ce que biso photo zakana makamyo se kokaina ya bango? Vraiment. Non. Bon, ça va. Tout le belavé vers qui sont demandé que le belavé vers qui? Vrai nationaliste, vrai révolutionnaire. À Sala Batebele, musicien belé pour le musique comme Batebele, on a parmi vraiment respect naie. Coup de chapeau na oignon ça sali mais comme on des abongo tokoya tokokende akei donc akende malamu kaka mais au moins atiki ba empreinte voilà. Vers date na kobimisa corps est-ce ça confirmé pour le 19 ou bien pour changer date na yebitin na comité on a organisation na ngana za kana katite ba makamba ba organisation ya ba matanga na linga za katite soutenaka oyo non na soutenaki te na ki réunion ya imiko. Et dans l'IMICO, bah créer une structure comité d'organisation et obsèque. Et moi je ne fais pas partie. Mais na rappelé l'émission nangai jour en na premier jour en réunion je pense que c'est le premier jour en réunion au thème comme biso to faute na biso da waze kwa mutamayele oloba ba image faut cha image ba image non na boya on cha image même image cha image na émission oh il faut cha image na émission oui cha image ba betela ka batu ba maboko na loengete ngana mutaba bongo te. Oboya kande chaka Congo, oui. Na rappeler les sous. Il faut que image place ngana zoba ke ngai na lingi waze kwa muta mayele 16. Non, c'est n'importe quoi. Non, moi je suis pas comme ça. D'ailleurs, j'étais même pas là tant ça qui comité à Batbaza Kuna. Mais comme j'ai trouvé leur comité, je peux pas m'opposer à ça. Mais quand dit ma batna loenge wana makamnangati. Merci beaucoup. Moi, je ne peux pas me mêler dans ce genre d'histoire. Et talingate, mais total, observant. Je n'ai pas encore d'avis à donner, mais j'observe. Et puis j'observe avec l'œil et les bons. À l'époque, vous avez ta musique, la musique, beaucoup de chansons sur disque d'or. Non, biso tozo disque d'or, mais tozo cassette d'or. Tozo cassette d'or. L'album n'a pas liboso, au communément batwa benga ka sai mais et là titre na ngeza nouvelle écriture. Tozo cassette d'or na Côte d'Ivoire. Cassette d'or. Na ba cassette et là na ba cassette na ba CD hein. Tozo cassette d'or. Producteur on t'appelle Sabino. Non, ils ont qu'un producteur, vente au Bossali dans certains, ça dépend à pays. Chaque pays a une limite nango que non ça va toi t'es qui va décerner bango boy. Et à cette époque-là en Côte d'Ivoire, biso te t'es na montant où ils ont décerné biso cassette d'or. Mais papa Wembaye moko a soit disque d'or. Oui, papa Wembaye pas soit disque d'or. Il y a vente, il y a plus de 500 000 exemplaires. Et aux États-Unis,
Non, bah non, pourquoi on a posé cette question-là? Parce que Lelo Fally Ipupa dit que Aza le seul musicien a joué disque d'or, le vrai disque d'or. Parce que yo le bel biso Lelo que papa ou papa joue un disque d'or. To yebi pe que non, bah musicien bah cita que bah disque d'or na bah disque d'or pesa là ka. Parce que différencier biso disque d'or ou pesa est vrai. Non, au moment où il y a lobby, je ne pense pas que tant Azoba Kaza un musicien a joué un vrai disque d'or. Il fait allusion à Papa Mba. Non, 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 non. Non, le beau tchaïna moi. Papa Mba, c'est hors. Hein? C'est hors du commun, quoi. Hein? Papa Mba, yende, Papa Mba, donc maître d'école. Imaginez ce bateau bazar dans c'est Papa Mba. Hein? Peut-être on est dans la catégorie na mususu. Il y a bango, vous comprenez, hein? Mais disque d'or naie azui. Ils sont solo parce que ce que bête, il est là mon qui est comme mon qui est bête pour vérifier. Hein? To vérifier, tout le monde qui est solo. Ils sont solo, vente à plus de 50 000 exemplaires en France. Voilà. Et bah décerner un disque d'or, ils sont solo. Ok, merci. Au bazar nango. Oh bah Monique, n'andimi n'a pas pété que ça mouton Monique yeza le mabé non. Ce que Monique yeza mabé faut yo l'accès yo y a bien. To vérifier p. Voilà. Alors, vous avez une vérification, il faut vérifier. Monde a les a condima bindima ndima. Tande ba le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Est-ce qu'on parle français quand même? Est-ce que le soleil se lève? Ah, imaginez. Si nous avait dit que le soleil apparaît à l'est le matin à 6 h na condima et disparaît à l'ouest à 10 h. Mais vous savez, ça sonne en français, se lève. Et la mouki, et là, les que moi, et la mouka, là, là, n'importe quoi. Ah, ben, nous sommes, tu m'es un peu comme ça, la porte est que yo, aux musiciens, ou Meli, t'as qu'à cause de na papa, ou c'est qu'on met dans le monde de la musique quand même. Les lots, tout ça, moi, différence, surtout, on a besoin de comprendre la différence. Il y a musique, il y a Kala, il y a musique, il y a Lelo. Pour s'entendre la différence, ni na kat. Musique, il y a Kala, qui est plus basée sur la rumba. La rumba qui est une dérivée à musique qui baigne, vous devez comprendre, et mélangée avec notre musique folklorique, traditionnelle, et beaucoup de rumba, donc basée sur les guitares, les congas, mbonda, guitare mbonda, naba voix. Hein. Mais musique il y a lelo, et ça basé na guitare mbonda naba voix te. Et ça, n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, un programmeur a fait un rythme, moi, tout, à Moutabandiko, Bandiko, après, ça est succès. On a tombé en musique, musique était. Musique comment musicien parce que les musiciens, c'est ceux qui font l'art de la combinaison des sons d'une manière agréable à l'oreille. Biso toyeba ko sa différence entre musicien, na chanteur, na danseur. Qui est musicien? C'est ceux qui font la musique. Bato ba betara ba instrument. Nde ba musicien. Voilà. Biso toza ba chanteur. Mais ba chanteur ba marchakana ba musicien parce que la musique va avec le voix. Voilà. Parce que la voix aussi, c'est un instrument. Parce qu'ils ont émettre son avec les harmonies. Hein. Mais différence c'est que na ba danseur. Na ba chokiste. Ba chokiste. Bato ba choko ba suke lemba ba poudran ba na bina kamakasi ale kakana TV. Azana no azami c'était, il y a des musiciens té. Chokiste danseur. Parce que cause danseur l'activité cause musicien té. Donc ce sont deux vendre ma génération au nyo surtout des ba obinisa on dit mangote. Nyo sauté. Parmi eux, il y a des gens qui sont des musiciens. Mais les mususu, bon, net sur la binatanga mi ba na otanga ba petit na ngala ba génération ça c'est d'abiso. Le quoi Fally, le quoi héritier, ba bon musicien. Oui, na binatanga mi balé déjà il a pluriel. Je préfère hériter la Fally pour. Oui, pour ba petit na nga. Ah bah na parler na comprendre. Po ba wala muso atala taki ba mu ko mo ba boyanga na tanga bango te ko muso donc ba ben poli makasi ba mina bana ba misias ko trop impoli
Mais bino mo peka batu boa boa bata kalande bo laksa ba mise ko ba obude nde e banda na bino mo ko ya bango bobo ezali il faut ko bouder tous les ngaya et tous les chindongo mais ça na ndenga ko finga na te de ezaka neti nde to fa no bando biso ba mona bi na kata ba mpuso ana lati ba balmen yo poser bisanga na sans esprit mabe mais bango ce que ba esprit mabe ya ba kindoki ya ko boa kela ba mbasu ko tinda batu ba beta mutu c'est la sorcellerie quoi pas que les estika ko va ki bongo te bo boudane mais bo kuta na lisusu donc deuxième état troisième état et kozala donc ça na cadre et ambiance hein c'est le cadre SAP société des ambianceurs et des personnes élégantes nde makambo wana eza na kati. Mais beaucoup de kaka c'est une société. Mais les lois comme makambo ya ba rancune, ya ba haine qui est au côté. Non. Toi tu viens de dire que non, à votre époque il n'y avait pas vraiment des rancines de Tialelo. Non, ils ont quitté. Parce que son lingota la génération na biso na génération na biso. Donc ngaza ko beta la viva, mais zana bat bazo beta pe la wenge, bazo beta pe la quartier latin. Mais tout solo la na biso bien. Mais tala bango ce qu'on a génération la banga lelo. Au monde. So elo ni nezanga bino kasi ba yaya ngo bino ba yaya bozo ba petit bo orienté bango ezana ba petit mususu o ba eba ke ba yaya bazali to poussa na pembe na bango po bazana eloko kako to ko bénéficier na ba musu ba mona déjà ba si ba koka boko ka bo kende ndenge bozo kende tango ko tout à la mire ndoko eba. Mais ça l'arrête de parler comme c'est sanga bon. Je sais pas, na lobanini. Yomoko na yomoko vraiment boy pour papa wemba sa l'école. École papa wemba le loto au monde ba bino to monde ba redi a misi to monde ba. Sko bino o ba école papa wemba sala ki boson jarate que un jour biso peut to sala école mususu. À part école papa wemba to créer deuxième école, il y a ba mona ki non, ba na papa wemba ba créer ki deuxième école o. Et que bana viva et que viva la musique et que papa wemba kaka de génération en génération. Koleka o ezati. C'est quoi vous créer ce yasikade. Koleka viva ezati. Ah maman tika ba. Moi makam na lo ba tika o taba polémique. Que tout na bango ba oyebisa o que koleka viva ezati. Président wenge nan. Président wenge. J'ai bien piano. Idole na enan. Alo bango na TV. Idole na papa wemba. Bonzi mape quand même babimanga na bango na ndenge na bango ndenge bebe aka bataka bino panzi likolo boko. Nda eloko oyo yo lobi eloko mususu nga lobi eloko mususu. Est-ce que nga na lobi ke tondi mabango te? Bonzi mabango. Na uti ko yebiso ka kala mingi ta ke na tango soto beta musique okozala na viva. Mais les camarades ils sont dans quartier latin, ils sont dans Wenge, donc c'est ça. Biso tozao que na musique on a l'esprit wana. Concurrence moko loyale. Muta sali eloko na eza kitoko, botel pena bobi oyebi eloko na bango kitoko. Biso petolo kato sa eloko moko eza bon net par exemple biso tozao binate. Mais ba Wenge ba yaki na esprit yaki batu bazo bina penda. Si biso pe na viva toyeko benda film biso pe photo créer ba générique ya batu bazo bina. Ba fioti pe ba ye ba nini ozoko apala voilà. Eh ben oui, il faut so mutu asa eloko eza malamu. So oza mayele tala yango zwa mwanda mwana bakina oyo oza nango. Ole ya kosaba polémique mo pamba. Yo yebi ko yemba te. Oyeba kobina mais so bimisi nzembo na ya bata kobina wana esali succès mais mutu moko azana mopanzi na wana ayeba ka koyemba yo zoboya ye kaka zwanda mama ele ne pe ya koyemba baksa po oyebi koyemba te oyebi ka kobina na mekana ko tuna mutu na boni ndeko na yo redi ya miss na yebita bokutana kina mais siko nakutana na eti mais na landaki na bandege ya ba TV nde batoso balandaka abimisaki album na ye c'est tout. Souhaiter ta bonne chance. Soko souhaiter mutu bonne. Obi batioso bazo tambolo baza babola ba pesa ba bonne chance combien de fois. Bonne chance te mutu sala. Dans la vie, il faut être réaliste. C'est pas question de souhaiter bonne chance de makambo esimité. Bon, nazana motuna mo eutaki bongo Londres, nazana question mo eutaki Londres pa kundilele moko ya bana la bino a viva là ba fan ya bino balinga bino mingi. Alors bina ngala tuna yo question.
bazo comprendre les sous-soutés bandi lolenge nini mama hein Amazon akoma kozwa bongo ba caché ya Viva la musique akoma présidente ya Viva la musique ou comment pourquoi kozwa ba caché il y a orchestre tandis que il y a tikala kozana musicien question utake panani Kundilele malheureusement moi na répondre na question na yo ezate ponga na zana mère Amazon te na zape na Viva la musique te donc jour Lauriane a occasion ya mère Amazon a posé question wana a repé sa réponse ou bien yambi moko ya ba musicien ou batikala la Viva la musique ba repé sa réponse bon hommage à votre papa est-ce que conseil la biso nzembo moko ya papa o e marka yo e sepelisa yo makasi o za la raso vandi bo so bato bakotika na YouTube siko baloki bayoka banzembo ngala ba poni so boyambi ba faux chanteur boyembisa bango te ou bien tango boyambaka badan tango boyambaka badanser il fallait ça bango selef so moi pas na yo na bide li bido na nzembo papa wemba eza nzembo papa wemba na kokosela nzembo ndi onga na saki pona hommage ya papa wemba ezalaka nango kaka bongo bongo oh. Ezalaka nango kaka bongo bongo oh. Papa wemba ke tala simana yendenge bakolela o na maloba na bango bakoloba o il nous a été très cher on ne l'oubliera jamais kasi lelo na misala na bango babosanie promesse à mausolée etikala se na ndoto promesse à monima etikala se na ndoto babosani ke alobaka soki boyebaka ndenge alingaka Viva na ye soki boyebaka ndenge alingaka bana na ye mbele bosali boye te o ah pe asona papa wemba likambo ya mozole o to meka mpe ko solango jusqu'à maintenant mozole ya papa wemba ezo sala mate ponani ba promesse que te belé ezo sala mate kaka mozole après kokunda papa wemba ekomela ko obeti tour na cimetière place batika na kendaka te na yako kende kaka bah je me rappelle kendaka na si na 2017 na mère Amazon et puis d'ailleurs que des sous années avant tout ça la sortie officielle ya bana Viva pona okende ko ebisa ke biso to kena biso boye mais so na ke kuna na kokate sala nga pasi mingi ona nga okende kende te yango ngoko kende te pourquoi pas ko sangisa ta bande ko na kande bosangani pe po bosala eloko na bino nde bolwaki ke bokende ko laki ke papa to sali nzela na biso bobongisa pe quand même ata tombo ya papa pona ni papa ko kotika la bongo sans que moyen ko sala ngo ezate papa déjà gouvernement congolais a commissariat national et c'est l'État qui doit faire quelque chose mais ce que moi je déplore ezali ba pesi ba promesse mais ba sala kango ti vous comprenez mais orgendenge zana batu mingi nde bazan ba ebi ko lata mokoto pona papa wemba ba ebi ko lata costume pona papa wemba il vaut plus que batu belé ou basaka ba politique wana vous comprenez donc ma bende yango wana ba boule yango basala yango quoi siko na mekana ko tuna makambo yo to mona ka ba musicien ba comédien à chaque fois soki moko abeli to ko moko aza bongo akufi beaucoup mara ko zonga na gouvernement bino moko bomba na ba nyongo na biso ebele gouvernement no mona akofuta kututi est-ce que na Congo so mona ba foot musique na biso o boyoka chaque jour na ba radio na ba TV na ba car na ba foot ratin ba foot raté tellement ba foot raté do bazana ba nyongo au moni mai yo bato ba melaka facture yaka chaque mois pour bato ba foot facture ya mai bazomela mais mai uti na rivière bateka moi ba kisi wana boye ba foot so facture mais oyebi combien mutu abimisaka mbongo dépense nezaka ya énergie ya mbongo pour nzembo ebima ba mo solo kwa biso ba kizengi na ba route bazozo ba honnête ba futa ba mboko kuna ba zakala ba parlement po ba sakane balobela balobala nini babeta mesa balobala nini
mbwa kutu ya Congo awa mbwa mo azotambola sa kufi obimisi mbwa no libando tche 3-4 jours bando lumba solo police yego yebisa yo ufo kunda ye okundi ye ofele mais yo soi-disant congolais ou congolais so kufi po ba kundo fo ba futa mbongo alors que tant musu muto na kufi po mbongo osombele kisi ya malaria za kité après bozo senge sous sa futa mbongo au moins ba loi fo ba voter yango na ke soki muto akufi aza congolais ba moni mikanane ka aza congolais bakundi pamba po eza na kati ya mabele na ye bajara balwa tolingi yango wana ono mbongo ya coltan totekaki na ya badiama soki ebimi congolais nyonso soki ake na hôpital basali ye test rapide ya malaria bamoni aza na malaria bapesi ye nefis ke cure ya kinini ya ofele etant congolais mpo na mbongo oyo ebimaka na leta basalaka yango te balwa nini bango bavotaka kuna oh bazo voter loi parité l'homme et la femme bazwa micro balade batuna ba mama nyonso na Congo awa bolingi bozande mona mbali ba mona ba yesa ba te tolingi bo te tongi to zala ndenge to te ba mama ba te tika lokuta bino bato boza batangi ba je suis bala boza minoritaire mais soto tuni ba mama nyonso ya Congo bakoloba bango balingaka bazala ndenge tozalaka donc mobali nde papa chef ye azalandi donc mais bino bozonga bolakisa so makamo ezanga tina parité l'homme et la femme pas quelle parité nyonso ana po boye ko li article défini bokasi boko mayele bino sona to comme na sona suka émission na biso mais tokoki jamais ko suki sa émission na biso boye 100% na toutes nos questions ou vraiment bino sona ceux qui le lo saline zembono olobi na la besoin ko sala featuring na musicien mabo musicien nini okopona bo sa ne na sala nzembo na ngai ba nzembo na ngai na sala featuring na Fali na héritier yo ngika ba mi balé tout ba petit na nga ba petit na ngai na sina sala na yemba na bango ba o mususu wana o nazoluka ena sa nazaku na bu est-ce ko yemba bien problème pesa nde yangwana oh ça featuring na chanteur faut un chanteur hein oh ya yemba ne ela makamba ko bina te na studio ba bina kate la studio ba bina mais par contre ba bimi slime ne lo mo ba benga ngo soki ni na bosali ko mulongo pour na arranger son voix na studio non je parle pas de la voix là maintenant je t'apprends une chose il faut faire la part des choses avoir une belle voix et être un bon chanteur et c'est le mon côté voilà bon chanteur c'est-à-dire tu as l'intelligence de créer des mélodies, de respecter les intonations. Hein? Vous comprenez? Quand on a une belle voix, tu as une belle voix, parce que si on a une belle voix, Benderson, est-ce que vous avez 5 musiciens au Yolilo? On s'est payé en Bango 5 parce que tu as cité 2. Dès le début, tu avais cité 2. Oui, cité sous des cas, on est bon, na featuring, na yo pour ça la maman d'ava featuring. Mais 5 on a la ligne au salaboy. Ba yaya au bazalaka avant yo, na balé que ba qui après yo. Ça la bon mélange. Au bazali, na sangisa mais oh net ngaso na mona ngina yemba na bango. O kubia na yo ka posa ke fona yemba na bango. Ah ouais. Na basi maman Mbili Abel. Nazaka fanatique na ayebi koyemba mama wana nazoyebisa yo da po oloba makambo nazoba fo yo mona no yeba koyemba ayebi koyemba ya kosakana te na mona mwasi moko za niveau na ete koyemba azate na génération le loba zate mutu net Mbili Abel nanu te ah bon ayebi koyemba ba jete na zwi mususu na génération ka ya balikolo Luciana de Mingongo bon chanteur moko dans ça yembi na nzembo na nzembo bongi ah bon OK ici natangi déjà combien comme dans les deux il y avait la Luciana c'est que faut pas combien comme 5 c'est qu'on a 5 parce qu'on attend la génération avant combien il y a fait combien c'est quoi qui t'a mandé nakita neti na ba âge na biso et j'ai des chanteurs na ba âge na biso pe on alingaka ke na mona pena ke ah jo ayembaka ou bien soki na yembi na ye na yo ka penda apocalypse apocadero non ça c'est moi c'est mon opinion hein soki nazo yemba na ye hein respect à harmonie wana na yo kaka wana en tout cas et ça la nga bien après na ba génération ye na sima wana Fali, héritier. Il fallait héritier ma personne. Bah on peut s'engager, bah on va d'abord aller qui n'a pas peut s'engager. Tout
le bababi Fally c'est un faux chanteur. Mais ce que yo bimi c'est grand mot bon on a comprendre. Et là on y a fait. Faut que mutaye biso que Fally a faux chanteur. Il faut yota la nanu yi. A bon chanteur. Parce que muto akokolo ba muto a bon foye moko za la bon. Voilà. Na lobaka a bon chanteur pourquoi? Na nzembo na ye moko asaka ba harmonie et belé. Ok. Je parle pas de la voix, non. Voilà. Les harmonies. Oh, il fallait à Tchakananze Mounae. C'est un bon chanteur. Vous comprenez? Alors bon, on fait rigoler. Bon, ngai otuninga ba point de vue nanga. Voilà. Donc, kotanga ba kombo ba monsieur mususu te na lingi kututé. Po au moment babilo musoma soko lobby. Bazana batuna bango non na lingite bazana batuna bango ya ba impoli mais ngasko très impoli ko le capo na suka na kobeta donc na lingi ko se mélanger na babuzo bana te pona yo kana ya mutu na beti na kwa mobu o matokita o le kanzela aéroport donc ngazaka kuna o ko sambwa pamba na makofi on va fier na quartier ouais makasi Kinshasa c'est Tchango. Toza ebele koleka ba district nyonso. Vous comprenez? Toza ebele koleka ba district nyonso. Et puis bisonde toza ba voisin poto. Mutu sa uti poto sur la parfum na esile la na changu soka bandoko makoto afa baksa mususu. Nakosi? Non. Merci beaucoup, on arrive. Sur autoroute ezalakat. Yo za commune. Na lingwale. Autoroute connaît atteint. Mais na moi je vais la Te boulevard les autoroutes te. Autoroute est à côté de la biso. Le président peut pas vendre à côté. Mais ça peut côté blanc, non, problème, c'est maintenant autoroute. Bino le long, tous les ministères pour moi visualiser qu'à stade, il y a côté de la biso. Non, ouais. Quand on pas na musique ou bien ballet. Ouais, il y a un problème, t'es. Ngane na okumisa ya ngai. Ba voisin poto. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de notre émission. Moi, Bambote, non. Na numéro de téléphone pour bateau bazana pour ça obenga. Numéro de téléphone T. En tout cas, la fait les gars, na ndenge ya CC. Peut-être. Au pesingo tunga tam su mutwana pesa mais na pesimbote na Pichubila les dandys de Montréal, na pesimbote les sous na la Bambino de Montréal, petite sœur proprement à ba côté là, ba Dramé Kouza. Docteur José Saïra, l'intelligence qui rime avec l'élégance. Et puis, Nabo Sanité, Stella Allende, le président, non, na pesimbote na Zolo Jérôme, na pesimbote na président Alain Katende, na pesimbote na Eric Tola, Japon toujours. Et puis, Nani Sous Nabo Sade. Na minute na kanisi susu bof na ngai Claude Kiba na Montréal et puis na kanisi susu toujours au Canada Nicolo ya matata Georges Ntita na Montréal susu donc bambote la bido tout ba côté bozala ba Canada kuna et puis na pesi susu mbote l'équipe na yo mobimba na bo éviter polémique to cultiver nde makambo ezali ya malonga. On est à polémique. Ouais, il y a beaucoup de combat battu dans le désordre. Ok, merci beaucoup. Tout comme nous sommes dans cette émission, la biso tous aki bongo na Benderson. Et puis on santé makambo na yo tu ko biso ya ba Jésus na ba die bima na makambo na mama OK li felo pamba. Jésus na ba die. Tout comme nous sommes dans cette émission. Bomoni ba benga ba chef na bango. Ba de banangai. Banai. Bato ba Jésus na bata die. C'est le chef qui est boui Jésus na dit. Un débat scientifique. Voilà. Il y a des choses qui tout la banda ko sala ba preuve. Ba ko mona ke bazalo kuta ba ko sa bango mabe. Dieu c'est Zéus, la divinité de la mythologie grecque. Oh mon Dieu, au cause de l'autre côté, allo baka pété. Merci beaucoup parce qu'on est arrivé à la fin de notre mission. Tout ça qui bon on a Benderson à lobby a expliqué la vérité à lobby selon il y a pas quelque chose qui a ba réponse c'est là qui bon il y a Benderson. Merci Nabino surtout boza partout dans le monde au boza qui nabi sont ensemble. Merci l'équipe technique nangai bon nous on a bongo merveille et
Manassé na sima caméra. Merci aussi à mon confrère Oaiko région nga bongo vraiment na kati ya émission na ngai to na zabongo na Azer Sifa. Bonjour à toi là tu es. Un assistance né vraiment merci vraiment on a bino nya surtout bozaki branché pour na kolanda émission. Na bino boka surtout batute. Mais pourquoi na boka bino te po bo solate. Po bo solate. Na boka bangote. Na boka bando boka bangote. Batako o basolo la baroya. Voilà. Non, boka bino souté. Mieux vous n'avez pas soso la pisalo pao. Mais bino, non, boka binoté. Donc, bon à la prochaine occasion. To kabouane to bani bongo bye. S'abonner pe na chaîne na biso oyo. Demel TV original.